Exemple TV kitoko. Mais vous appelez un mouvement choquant dans le salon à théâtre. Ah, choquant. C'est longtemps à combattre. Moi, c'était mon mal. Vous appelez moi si. Vous appelez mon bal. Ah, choquant, on a un. L'on est à l'obé là-haut. À tout temps, combattre toi, ça là. Oui, soir, on peut la macasse. T'es non, le bâti. Nous avons déjà boyé moi et biki à choquant. Exemple TV kitoko. Nous avons un problème n'était. Nous avons un problème n'était. Nous avons un problème n'était. Nga so mutu o choqué nga so to salinga passe mo boyé. Et ça la nga ka passe. Ça la nga passe. Exemple TV kitoko. Et donc on a au salé ça nga passe makasi. Ça nga passe. Exemple TV kitoko. Tala biso toza bato tovana na Simba to longwe na antenne atoki na Congo web toza kaka na ba passe na bisengo toza kaka donc tozaika na Simba mais yo sala ke no président aza papa nkolonda kutanga lobi bon kende nanu et salanga passe salanga vraiment passe makasi. Exemple TV kitoko. Donc ils ont noté pour na belle makambo to belle vite la pauvre année que belle vie en Simba ça évoluer bien ça na Simba bo vie alongwa te poani donc aza papa et moko yebi. Exemple TV kitoko. So ngana na jouera par exemple na jouera bien te bato oyo par exemple o batikala donc bango nyonso to longwa na bato ya ba o ba koti ba stagiaire o na mona ba zuzui ba o batikala na baleki na jouer. Exemple TV kitoko. Yo tala Simba otala Simba bat nous va jouer na Simba balenga en jouer. Exemple TV kitoko. Ote au moins biso malgré tout ozaka na Simba belle vie coûte liboso si ta belle vie coûte ba ni pe kala mingi te tozaka na ONG Belard donc ezaki to 6 no maramba Simba na yemo pe belle vie to 6 no maramba Simba après to vesa maramba na biso Simba. Beauté, j'espère que vous allez bien, c'est bel et bien Vanessa Herwig. Je suis coiffeuse professionnelle, je confectionne des perruques, je vends des laces frontales, des closures, des extensions 100% Imes, 100% Cabello. Je suis installée en Belgique et dans la province de Liège, précisément dans la ville d'Espa. Si vous voulez avoir une belle tête, si vous voulez avoir un beau maquillage pour vos événements, n'hésitez pas de prendre rendez-vous ou de me contacter sur plus 32 465 32 36 38. Vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des conseils ou comment installer vos perruques, celles à la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur Vanessa Herwig. Vous ne serez pas déçus. Bisous, bye bye. Yangona tuta tolote, yangona sala fierté o, na loboko na yangu ya, yango nyose koki, ae ae. Onyo se bokio Ona nyoso Oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama
rêve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobanda koyembela yo kokumisa yo bomoi na nga mobimba na mokili oyo yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bomo ata papa na nga akokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye oui c'est vrai yesu okufela ngai opesa nga bomoye nayembeli yo Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, Barési Baza, messieurs les journalistes, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. C'est toujours avec grande ma joie, avec plaisir que j'ai l'habitude de présenter cette émission. Vous êtes plus de 20 000 abonnés, alors continuez toujours de vous abonner ici massivement. Merci à Déo à la prise de vue, merci à Yannick Ochambal, le sponsor officiel de cette grande chaîne de télévision. Un grand merci à Malik Arafat, le mot habite de Chipito Djogo, Gilles Monamputu, Yaïgot Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Et un grand merci à Jérusalem la merveille, mon amie. Et merci à Bébé Seigneur, le maman à Kenaya et puis Primaël. Pourquoi pas penser aussi à celui qu'on appelle Monica Makambo, fille de disque. Toujours dans le compte de vous informer, toujours dans le compte de vous servir. Vous savez, cette émission à caractère culturel. Et aujourd'hui, toujours dans le monde culturel, dans le monde théâtral, je suis avec cette actrice, comédienne, bourrée de talent, Lisa. Avec Lisa, nous n'avons pas d'intérêt, nous sommes quoi. Donc de tout, sauf rien. Voilà, donc avec cette actrice Lisa, Lisa Boébi, Belleville TV, groupe Simba, donc à l'école les KPBL, tout sauf rien. Oh, bandit. Donc, deux fois la biso, il y a bandit, la vérité. Lisa, bonjour et bienvenue. Bonjour, Barési. Ah, enfin. Confirmez ça, ma belle. Lisa, là, on m'a pas souvent. Moi, wapi, na munene. Et puis, on a un stress grave. Vraiment. Lisa, oui, ça va on télévision. Oui, balinga ngai bolinga kandi momisana bolinga et puis la linga bino makasi koleka bolanda bino ba résister nga bina e munene eza na caméra esa batuka munene bongo naza na ngatai na nga bien ka obino bolinga wana. Donc voilà Lisa, Lelo c'est pour une première fois dans un exemple de télévision mais habité sur Jobeta Mama Solongo peut-être tout qui la même question mais surtout ça à moi ba innovation zone ça biso na théâtre en Lisa ya on est solo. Oui, théâtre na kango izalaka na 2006 na 2006 nakobani voisin na biso quoi azana na poto et puis soit outi poto ayaka na ndako na yewana tonton Filemon Ilanga que je salue azali camarade ya président Ilombe
nde osala ke na ndo ebisenga angalinga théâtre mingi na liza besoin na kota na groupe Simba et pas président Elombe nda ebisenga OK pas de problème na obenga Elombe comme ça bosola na nda obenga président Elombe ayekututi na nda kuna bavandi et puis babenga na ye nazana copine na ngamo Sara tuyo wana tosoli ayebisi président que non na lingi encadrer babilo moi bon ndio ça président bi OK pas de problème ayaka ba répétition ya tandi baninga ba travailler malem et puis imopé tanzoai na kompo ya répétition wana ba répéter ne yala ni chopi na kompo ya kotala ndi baninga ba travailler ti mkomsuna ya ka répéter ba ebisinga lobby obandi et ça que non lobby on pe na bandi donc ils ont en 2006 et au sala que na me ba coopérer nga tant ba opérer nga et ça li que moyena travail sur les activités na joie vraiment tant ko ba inane non le ba inane après en 2007 to qui ba 2008 ndé vraiment na banda qui se sala vraiment na pas Elombe et puis bandi na zo travailler mo banzonzi npezo ya kaninge zalaka komo ko bima mo moko ya moko na sera ba CD donc malé beti na lelo allez yo benganga ba bengana koko wana wana te donc malé to ko ba bengana Lisa donc muto pesara Lisa pour des choses bana ko se pena théâtre yango ça ga ton filament voilà muto e wando ta ba théâtre yango mutu nino banda ko se pena pena makasi na théâtre na ndo se pena mingi na sengo na maman mo pepe na lele sengo grave na ndo ngakanda luba donc ndo bakanga peso na ndo jouer le batu fa ndo se pena kana na jouer kana ndé na luba et kenda pe bon donc ngale na za batu baza bafan nanga tout bazara tolinga ka ndolo baka lizo jouer ki to tolinga ka sozo loba donc na monique non na réussir quoi parce que le groupe Simba bando c'est pas nani pour ozora idée ba groupe ezaki belé mais pourquoi prendre un groupe Simba au travailler qu'on a so nando c'est pas nanani non na Simba d'abord nando c'est parce que basala musala est bien ils ont musala qualité et puis na bando mona kana Simba batunyo bazaki kuna bazaki bien intellectuel donc na bando c'est pas na yemo président Elombe na bando c'est pas et puis na bando lingape si là au sala que non nani meta ayo kota wana biso na to koti na tele meta ayo kota ba sala pièce mo boye aza vivien njinji boza makango ya ndimos a joango tellement kitoko na tala pe na sepela na meta donc voilà meta pinga mes condoléances à toi tu peux faire maman nae donc mes condoléances voilà et puis groupe Simba au bandi pena bien en 2008 penza 2008 ça que ba ya obenga Lisa mais on a nini bana longo na Simba deuxième année je crois bien deuxième année Lisa où jouera bien ma base pour on va chaque na ma film mais on a que la moitié de liste de repêchage de Bimi comme on a Bimi Goudira faux en tout cas na évité on a peut-être l'aime sous président t'ako répondre na question nanga na évité na sala musala nanga et puis nazara pe polité donc éviter parce que chaque fin année ils ont la liste tout ça liste ils ont même pas pour na biso ba membre effectif ils ont juste pour na ba stagiaire donc ils ont ba stagiaire boye bo sali stage na bino après une année ou 6 mois boye so ba moni que non op ça té évolution zaté donc balongoli bino liste bimi donc so moni comme na liste wana te mais c'est que longwe et au sala ki donc ngaku na bande ko s'attendre même ata yo moko na oyeba ndeni ke na olongo na tala biso toza bato tovana na Simba tolongwe na antenne atoki na Congo web toza kaka na ba passe na bisengo toza kaka donc tozaika na Simba mais yo sala ki non président aza papa nkolonda kutanga lobi bon kende nanu et salanga pasi salanga vraiment pasi makasi kotala batanga na nyonso za pe na ba musule msu bando solliciter na ba groupe musule des arrêts to yeba onkande ezala ya jouer no boy ya osana no boy mais on va nous kana Simba là tout long tout Congo web on rapenda que non tous okende ko travailler donc pasi ora ya pasi penza mais biso tout ça kaka mais nzambe kam taninga ke za ndenge za boye aza papa bon ye mo ayebi ye mo aza na raison na ye
Mais quand même, je compte faire si, tout cela très bien, mon papa, tout cela là. Président Lumbi, tout cela très bien. Attends, on va faire tout le monde, bateau, on va faire tout souvent dans la table, tout cela là. Donc, tout ça problème t'es. Donc, ça papa et moi, et puis pour Anini, à ça là, on a donc. On est marrant. Au bout d'un banane, qu'on a grossi, maman, il m'a bien. Oui, bon, on est na hôtel, on est na kutaka, na kutaka takala, bazari belé, et belé, na kutaka ba Léa, ba Meta, ba Aziza Kengumbe, na kutaka ba Maya, ba Maya. Na kutaka batu bazaki mu ebele penza batakala na do bayambanga ni bandeli wana watonga nazoya na oya kosala nini ba répétition na ngai wana sko avant que tu na kota no le na ndo ya oma ba otonga nga ba ba waza danseuse ayo yiba ba panda biso simbe sa balé oui nando sa ngabi na makasi na bina balé kitoko wa babi ayo yiba ba danse na biso botala fia na ye o nga na yo kota sko nena ba no lata mo bi ba série wana nzaka mo lati mo boot na yo lati mo nini sko ba mo na ngo danseuse pona ndo lata roi danseuse babi fia ayo yiba ba pana biso ba bilo na na danseuse na oya na ya okota donc étant pe na koti ndeka ezala mo ba mangala bazaki pe mo ebele mo banikelo pe lingala mais ngana kipara ngate au moins na seki na ngakaka donc malemba après te mesana pe mo masolo to kompe ko solo là donc ti te ko pa camarade na meta et puis na simba kuna pire yo za banani pire ngai bon kala pe na pire ngeza meta wala na koti pe na simba na sali foza ba 2 ans après to comme ba pire na meta donc ami intime vraiment ko meta donc na meta yo kende to za ba camarade après to comme Aziza Kengume après Marina to musula Marina to Belleville ko na simba to musula Belleville donc voilà quoi. Est-ce que ça a vrai que le président a l'onglet parce que beaucoup m'ont trop attaché dans Moussala et Belleville TV que Simba bon moi qui va faire répétition mais Belleville TV boza te nga penza na koloba no zwa micro ke na Simba ba ebiso nga zang sa répétition te so na zang si répétition lemsu na bengi Alain papa Alain na oyate lemsu na yo ka bien te so ezaki na tournage na bandi na Simba na lekani na papa Alain na nga na ke tournage do na sengi nzela na ya ka répétition na répétaka so moni lemsu su bato to bandana bango kala bato génération na nga na sens que ya art si to komi siko mona ke na Simba na zaki même bano ba okota sika so na ye répétition na kati pe na forme na lati pe na tenue na nga na matina scène na répéter na nga na kipate po président pe alingate o mutakala mutasika kuna alinga kutu makambo wana te ya alinga rabino no so bo répéter parce que bano bazo ya sika bazana besoin bo comment ko travailler ensemble po bo yeba na ba G comprendre yes ko alinga mais au mona lem so mutu so ye boyo mona alinga pe as latine pe tenue abo alongoli ne tenue te kwa na teni na moi matina scène ka bongo mais ngana okata na forme talinga ite ku bano bano kota sika Elise yupi moye pour fani na otinga bite bonga na olanda mutu pour mutaye a se changer te alzaka na bilamba na ngana osamsana ngana otala mutu te na otala ngai otala mutu te na répéter sili nazongi na ngai za problème te donc ezali na ote pona belle makambo to belle vite la pauvre ne que belle vie en Simba za ko évoluer bien azana na Simba bo evia longwa te poani. Donc, Aza papa et moi, yebi. Parce que peut-être Boando, Boando, parce que sur les meilleurs, on a bien noté Boando jouer sur bien. Ah, il y a la Simbat. Il y a la Simbat. Batnos va jouer à la Simba, va aller en jouer. On a posé une question. Il y a la Simbat. Il y a la Simbat. Si on a joué par exemple, on a joué bien. Bateau, oh, par exemple, au Batikala. De bango nyonso to longo lanu batu ya ba oba coach ba stagiaire na mona ba zuizui ba oba tikala na ba lekinga na jouer mso na l'équipe on jouer mais bon tant il sali ke ba longo langa aza papa ye mora yebi la mso bon bokende nanu aza papa mkolo ye mo pa osepela boya nanu Aza papa, ngana kipa mambo wana te donc depuis tout monde d'accord ça ça suite mais c'est comme ça zonga à mon peuple no pour zonga na bino bon tout zonga na biso
Donner mes côtés là tellement trop, ma responsabilité pas belle vie. Non, et ça que tu peux na bon côté. Ah, au moins les biso malgré tout aux arts na Simba. Belle vie coûte le bosso. Si ta belle vie coûte ba une pe kalamingi ten, aux arts na ONG Bellar. Donc ezaki to 6 non maramba Simba na yemo pe belle vie to 6 non maramba Simba. Après tu veux ça maramba biso Simba. Ezaki te ke no to wele na maramba belle vie maramba Simba te to 6 non ya Simba. Po wana zanda ko za référence. So to silisi wana après to kena nu ya belle vie. Donc pourquoi appeler bon ma benga na biso to longo na biso lokola to va na biso na site belle vie to za ko évoluer kaka nzamba zo sunga voilà nzamba zo sunga Elisa donc votre actrice préférée vous c'est Beranaï na nenga loba na nenga jouaka alors c'est avec Toko Panza Penonte que clin d'œil spécial à mon vieux commandant Modeste Bia Pamba motema ya Jenny à Comastri 2 fois par an français la togolaise et pourquoi pas penser aussi ah oui Jenny à Comastri ah bon. Ah, copine n'a pas. Ah. Si tu as besoin d'un stand na bandal, ouais. À Comastri. Jenny. C'est moi depuis quelque part monter ma vieille commandant Modeste Biapamba et puis un grand merci aussi à celui qu'on appelle Papa Daka Kanza Motema Wajina Mona Yulo Mona Dallas. Et les lots avec Belleville, comment est-ce que ça évolue? Yo Léon a à Belleville aux secrétaire? Secrétaire est Marina. Marina, voilà. Yo qui va à quel poste? La trésorière. Trésorière. Vous avez un bon moment, Mingue. Tout le côté bon, non, non, Yemoko Belleville. Tovanda ayebi moko na moko ndinga zaleli et puis ayebi ke non o son apesi poste boye ya ok nango bien o peso na pesi boye o memango bien ezaka nyonso po cité zala bien quoi donc nda pesi nga poste wana et puis naza régisseur na ndé to tournaka banini donc makamba caché bactère kolia na bango maramutu donc wana za côté na ngai na travailler rapina popine. Ah, Momoti. Popine Momoti. Tu as 2-3 années na Simba. Si, c'est l'autre. Ok. Allez à ça cordon na biso za na Simba. Ok. Donc au moins que to longwa na biso pour na belle vite. Parce que to longwa na belle vite c'est que ba popine ba len fa ba longwa. Donc ezai na pour na bon. Parce qu'on est posé la bombe, on n'a pas le droit poser na Simba. Pour être bien presque nous sera ndem boza wana ka. Mais belle phase ande on a biso, azande on a biso tant ndeko na yo asali eloko ne mo boye foya. Oui, épauler quoi, donc pour soutenir ye donc yango wana benda bandeko na yo ayiki bandeko nanga toza boza pembeni nanga po sala moi bien ndé ça qui non to yaki biloko mo pe bandi na biso tina ndepé zamba zo sunga ezo kinde donc parce que ça vrai balisa ba biso bo mo bato musubo ya na Bellar ti amo bokanga elongi bobo ya bato musubo zo espace ah pwani te mwana kunezala raté kuna mutu nyonso aza libre et puis mutu bato nyonso bamimi ka bongo bayaka na bango kutu même solo te liza na oloba no te na oloba la patron donc baza na bango les lokwa na ndako ba ange ba nani bato nyonso ba sifa donc mutu tout ba Gabriel bango nyonso eza ndako bayaka na bango na bureau nde balingi basolo na bango nde balingi aza pe na besoin sala film na ye ya solo li na ye mbongo ebimia tourner na ye donc nga na oboya poani boye mo mkolo city ye mo la patronne belle vie so azo ninga bato ba ya pembe na nga na oloba poani voilà nga na oloba te ozana mo ba image ya ba film o jouer na Simba malgré tout joueur principal te ba film ya pesa là que pour le calme na nzela 3-4 personnes ba pour reconnaître aussi na Simba na joueur principal ah bon peut-être c'est ngane na tala na joueur principal na joueur principal nga utule na kota Simba sika eleki mwanda mbu eleki mwamba eleki na ipeso leka inane boy na yo sa pièce moko te bimisa nga makasi mantsanga na utamboka wana kuyandi mosa za na utimboka ba yo pesa nga na yo botola Mamet na obenga président oncle ando jouer na biso bala na yo botola skoli bala bayaka na matsanga wana to sala ngona to kitana kingasa na mutuka pena ba ozonga na okita siko baza na orchestre na ba mo ibeta kuna donc à partir wana ya pièce wana sala ki musique na ba mo ba beta ya bamboka boy donc président na bangaza ki inspiré na pièce wana ka to sala kana nde abimisa nze momo ya matsanga matsanga do ba bina ngoku to faito sa clip na ngofa ina kende me ba mbalika bakenda ba wenze mbakendaka na ba yandi mosinga momo sina kenda te bakenda sango zela ki quit boy
donc pièce wana ezalaka pe bien et puis nasala pe pièce mombo esusu nazalaka actrice principale ezalaka les amis d'enfance. Les amis d'enfance donc ngasko voilà nando parce qu'on a massage voilà le pièce na ku nazaka na lo bakuna nazaka actrice principale te ba pesa na banka rôle que non na obima na massage makango massage sikoyo tellement pièce ngo na pesa ngasko na ndo makango ngeza Herman tellement na pesa on se ko président Zara so jouer bien ando batilo ka ba tableau de pièce na tellement na jouer bien na pesa ndenga lingaki azo batila ngaka ba tableau de pièce ngana comme la actrice principale mais oh nazana ngaka actrice principale te na jouer tellement kitoko tu yo sal sous pièce mo ba pièce zebe tu yo sal sous la promesse mo to za ba ndumba donc na ba pièce za ezebele voilà na ba pièce za na boulevard voilà tout tournant voilà donc ezaka kitoko donc ça na ba pièce bimisa ngebele voilà mais est-ce que mandenge action voilà donc ton rôle m'appelle le Lisa batumsu de basa kentaraga que pour obimato yebana faut jouer la principal rôle je peux second rôle mais surtout internet okoza route na okoza kana deux tableaux pamba mo frapper voilà mutumsu ba pese rôle principal pe ayokani pété batu apesi kutu batu kanda pour théâtre et comme matisse comme peut ko kitisa o donc ba ko peso pe rôle principal au joueur tellement mabe ba mo finga yo ba mo fiyo mo raisonner nza me fa pe ba ngata deux tableaux ta trois tableaux mais mutumsu ba ko peso 3 tableaux mais au CP ici principal ça peut na charge à film mais ça pas na yoti so yeka o gafé kaka so to tenga mika bo esili pièce nyoso down voilà mais so ça lengo kitoko ça peut battre mon ça peut principal bien ibimisi bah tout fait bimisi bah pesi mutu chance bima na yo sala ndengo lingi président ba mi buaka donc mi buaka penza mais soki ba pesi au rôle principal au kokite donc à l'époque avant bengano ya mpa pe baleki belé bakota pe na misu na bakota ko ba popine ba na misu na nga ba Naomi ba na misu na ngai ba décor ba na misu na ngai ba Priska ba na misu na nga ba Laetitia ba nani susu ba za ko ebele Marina ba na misu na ngai ba Belvie ba na misu na ngai na yamba tout muy belé donc ça nous paye ya baleki na mon enfant ya baleki mususu ba ya wana mususu tu te dis quoi ba ça peut musala on peut bien si ça peut na batu mususu o pe ba ya pe ba sala vraiment musala na bango bien donc au mona que non aya ki penza bi non na ke travailler voilà donc ba ya penza ba sala musala bango ba ze belé makasi ba popine bazali do ba nomi bazali do ba ya penza bi donc nga pena na ke sala art na pona lingarango bazali mais appela batu mususu bayaki bon ye mo ayebelo ayelaki po eza batu nyonso bayela théâtre te mutu musu aye visibilité bamona na bango mutu musu aye na zombala poto na kinanga donc mutu musu aye batu baye bangai donc mutu na mutu ayaka ayeleka uta pa na bango azoya mutu nyonso ayaka na idée na ye déjà ayaka dana makanisne ngani na zabu na kesa la boy donc oya ayaka kosala art azwa résultat bien mais oya ayaka kosala art eza batu musu bayela bango kindumba on s'appelle résultat non on ne va traiter rabino en général que va finir son théâtre bailler la kindumba c'est que ça na misu ne bailler la rapendande qui nous donc quand de balobaka bon na loba mongo te po eza boto ezaka ndeto lobela mongo afilisa ba mongo nyonso voilà donc ezaka batu mususu presque belé pe baya na bango yo samsa mais zapi na batu mususu mutu mususu ndeto lobaka pas la bango balobani yo pento sexara makasi ke no ko sa théâtre écoute maboke na loba ke no ko sa maboke yo na pe kwatu ayebelo yo sa te pourquoi ba bia sexara ayo sala fi mususu ka olataka bien biloko pena mikuse so ba pesi rôle pena chelo jongo bien bon na ko sa théâtre akela tabilo na mikuse yo pena mutu nonde zaka mutu esala kate opena yo pena zaka ndumba akeneka sa théâtre ya zuki ayo sa théâtre donc ndumba wana éducation to uta na to ya ozongo na théâtre te o na groupe te net na simba na ye président éduquer nga non ako éduquer ngai parce que na za temps ebele na l'excellence suna ye na musala po eza musala nanga mais éducation na uta na ngona ndako so na ndako na biso basi ba raté so na ye na musala so nzamba lingi ou chance so elingi na ko ozwa pe échanger nga ta muke mais o changer nga 100% te ba ko so te changer te pon nzete so c'est tengami so ka o meki ka o bongisa o bebukani donc ma plein à l'époque c'était facile aussi na ndako bandima si bandima kana bango bandima ko to mama biso ko to mtatindaka o filemo na mona ka sola kana ne lombe kasi yebisa eti mama biso parce que tant na boso temps na za na primaire
bato ba nga ndo sekisa so na vai na sekisa bato nga mona ba dance na obina et comme na tamo boele na komutala pe ba théâtre na mona nga na linga pe aro mingi na kusana nga pangoti kabi ana sala mais on a sali on sait ce l'homme soute et pourtant nga na gena même université na kata parce que GD na sciences infirmière. Ah bon? Ouais. Donc au mona ka ba tournage ba nini makina na art na ngana sala ngonano bon nazonga boisima donc ezala ka bongo donc tellement na ndolinga ngope mingi ndio moni ke na kota pe na dusola pe kana masolo ngo quoi. Et les lots à fier na msalo salara makasi nazara vraiment fier nango parce que et ça là peut-être na koma on azali lem peut kutana nayo et ça là qui na kutana na bato ebele oyo peut-être lem so na bando sala art na ngana kutana na bango te pesa nga respect mo boye na yeba na pena bato mo boye don na yeba na taka na ba mamo live oyeba na bango lem so na bando sala art lem so na ngana kutana mo live te donc théâtre et ça là mamba bien ebele vraiment. Voilà, surtout quand le bagui 2006, les lots 2020. Chaque 2008. 8, donc 12 ans de carrière déjà. Ah, ça va, hein? Félicitations. Merci. Parce qu'au Gérard succès, on a 12 ans de carrière. Est-ce que ça dit qu'à 12 ans, mon gars, il y a des fleurs, il y a des roses, il y a des pins, il y a des tika papa. Tika. Namona pe passer au monati. Namona pe passer. Namona pe passer kufinga, kochola, koloba. Ata même na musala, même na quartier, même na veni, même na ba fan, ba te bébé do makama mabeza ki tel mebele. Mo kuto vando bi ngapina. Posa ki mo pa ola muki boye lem su ngo kepa répétition lem su OK na ngati. Na bae na ngai. Mais tel meze musalo banda ndo linga ngo tellement mingi. Bon, na kende kaka. Donc makambo BPZ be na kutana pe na makambo belé ya mabe mais tellement na ndolinga musala ngo mingi na ba ina kende kaka na kende place pe na olinga na koma na kokoma kaka na pe na comité po nazo kende kaka nzele za mulai donc tozo kenda kaka. Mais bon souvenir nous regarder pendant ces 12 ans oui mais millions na musala wa théâtre. Bah souvenir à bien eza tellement belé quand na ucho loba na kutala na ba maman live à part maman live eza pe na batu mususu basunganga na vie o pele mususu na yeba na ngate ki basunganga na vie ya mopo uzolekana na yo mwa pe mutu aide yo na kati pe braza na bakabela nga bambongo ebele na braza donc bango babenga batu batama solo kaka mutu ma solo donc bat bayeye bango babenga masoli théâtre masolo voilà donc batama solo donc na kutana bate belé donc ovanda bo même na poto batu babenga yo ba félicitations mutu musu ovandi no peka boele musu atindele loko mutu musu ovandi boza na problème abona même matanga bat ngab na koza lemsu na matanga bat atindela nga bambongo lemsu ba musu to sola na bango te mais so amonika lemsu na matanga Liza kufeli lemsu ba yoki onka par exemple na mnoka marina Liza kufeli nani koko na kufi aya solo bon pesa nga numéro na azupe numéro lemsu benga Liza ninga ko mingi me condoléances kufeli mona moi chweke donc et ça nga mara moi bien moi respect mo boye ba place musu lemsu so na zara pe boyete respect ninga ezate mais le quoi na koma pe ko sala arangonga mo pe na se respectaka donc au mona ke ba place muso kei ba respecter yo donc au mona okepe place mo boy ba tu baza mo ebele mo ka artiste mo ka yebsa da fi wana ya bo na yepe boy na koti pe place ngo do mo fait vert mo boy donc hôtel obi nzambe merci. Donc est-ce que théâtre ba o ba kanzalem sous théâtre za elo mo ya buzoba ba mikosaka théâtre za musala passe ko travailler neurone ba pesi ora ba briefer yo ba résiste sala boy si yo bundana na ngosiko po public esepela ya passe c'est ça so tanga teto ozana ngo po ba ndusu ba za katangeli ni art mais aza abota ma artiste donc ba msu ba za la bongo mais so yango te vraiment ezara passe. Voilà. Ça passe donc ba nous organiser on a na sala commercial on a na sala par exemple marketing on a sala sciences infirmières on a sala droit nini théâtre exemple ça bazoba papa keba oui na ba vite ba film nini o jouer pendant na potopé pour sentir que Lisa pendant potopé na fan de ces moi comme on a ba pièce presque nyonso ba pièce presque nyonso ba lobela ngai
bapesi presque nyonso donc même na jouer 3 tableaux même na jouer 2 tableaux mona ngasi ko na sala ke fort wana donc so na jouer même na jouer 2 tableaux car net pièce à Gabriel utoleka na jouer ka 2 tableaux mais so tel na 2 tableaux na ngana tali mo commentaire na so mo quelques commentaires na ngai kaka donc mona na sala mo fort mo boye na le ka inapercité voilà donc so ki moi na koti moi nini ngata na 5 tableaux ata 3 ba lobela te moi 2 moko boye ba lobela ka na pièce ngo kaka donc na sala mo fort wana donc ça voilà et les lots Natala qui visa beaucoup plus on peut se rabattre la batante mais une pièce moi Natala au joueur car moi si on marie moi c'est libala ça la on peut bien tenga sala nyonso nga sala na nyonso so pesinga mwana na osala nga sala nyonso so pesinga mwana na jouer so pesinga mama na jouer so pesinga nga na jouer pe mwana nga maputa kaka donc na lati kaka na lati kaka na personnage na nga donc esili donc na pesi pe ba ordre pe na zo pe na libo été sala boye donc on mona peke na on peut bien donc ezaka o aider nga indesiko batu muso ezaka ndeni yo ko pesa na même mutu lem so bo travailler na ye alingi ko pesa yo te donc yo za mama yo zo pesa ye o kitisa ye po bi mama na me ya lingi te ye pa lika bo bi maboye o mona ki yo pena bimi mama mo boye pena mwana o monelo boye mais lem so les ay bongo te mais ba pesa ngo ekende ka bongo po mwana zo ko kita te mais so bo jouer des personnes yo faut kita pour aider mutu bo travailler na bo travailler bien donc nga na o jouer na lati maputa nga na ti talent nga ba réseau jouer mwana nga donc na bengi yo pe na tindi yo pe yo po mikitisi pe donc bimi le roi mwana mais so yo po misali to za ndenge moko tala ka pour la logique des choses ko za mwana nga ite parce que so aider nga to monte na obima libanda le belé ba bimba pesa ba ba resisate pour ani po dem super partenaire bazaki na aida qui était à sali be fort à mata qui ende bon mais aider ka enveloppe ba peut super mo peut sur ça na ko mi sopete ezala na ngope ko sopete aussi si po tourno bia opena so bachela nga pena nani openza donc ba tanti de jeu on ça la peu moi bien ça la tika et ça la bien ma complicité de jeu wana et ça la bien makasi yo pesi ya pesi botongi ya pesi yo tongi ya pesi donc boza vraiment bien ambiance donc yo mo le rejour mo na ka neto zala ka na ndaku to jouer mo Ornella Mbela donc Esther donc o mo na ke to za na biso bien donc non mo na ka nje na vivre na ndaku mais ça pe na batumsu mo pe ba pesi yo pe na scène jouer na ebo a kilo donc mo jouer pe mo OK pe o kiti pe obi boy da pe baninga genre que obi ke c'est notre jouer na Lisa Barizina Lisa obi c'est que bo préparer déjà boy si oui ba briefé biso pe na ko ba bon ba résilé to sala boye na ko sa pe boye yo po sala boye comme ça après to lobi ka nyonso biso mba mo isa biso pe bien des fois pe yaka na donc mo pe to créer na biso mo yaka na mo pe ka bon to créer mais mo pe to bongisa rapé so so to ade ba jouer na kuna biso to le ba ya boye ba résilé to sa bolet to no loba yo loba ka no kaka menga mo na loba ka mkeno sani na telemi na kenanga après yo po sani to bondeli ngo zongi na zongi donc to préparer on ka bon mo na pe leki na mo pe bien OK ba to bon na ka botona ba moni film koti ba difficulté ni beaucoup tana na ngona mama wana ba mama na ka film koti mo pe ba che ba commentaire ma be ba fini mo tala bi muto pe na film so ayebi pass ndenge na sala na ko lo ba kutuka nde na minicho nde to na confinement oyo tant to tourner ndenge nini c'est ça bato baboya na bandako na bango ça aussi voilà donc boke pe na ndako pe na boyo papa zali wa papa te moyen te bazo boya ata ba pire yo ba boya na ba oyo na ba malade siko ya bongo le msuto luki po bino botala maintenant botala le Lisa kutu yo penda ya osaka banane pona za saka banane na lata wana na ngo 3 mutu mwa chelanga commentaire wana Lisa pe yo kaka saka banane to lembi yango alobi bon sko mo kazaki na chena ba commentaire bi mama so yo lembi yango tindela epeti ana ngo bezo tindela e batinda raté vraiment tindela epeti parce que mutu so linga artiste na yo sali remarque c'est bon d'accord oyo voilà
siko basaka banani bamushashunwa nga nazango misatu déjà plaire bandana na de na nango da 3 siko so na lata ngo mingi yo moni mabe de yo lika na changer ka basak tout monde a pe passe na ok tournage l'aime sona memi déjà valise l'aime sona memi sac déjà za retourne na tolisi bilamba ba sapato l'aime sona rozo ka sac moko na memi siko yo lingi na mema combien 4 sacs na ke nango tournage l'aime sona tourner ka 7 tableau na memi 4 sacs attends tout ça est la réalité voilà c'est ça nazana ndako mo pe ndako l'aime sona lata nga lipapa mais so lati lipapa kuna yo penze yo lata ka kutu boete o sala ka boete donc ezaka to kuta na ba te libon ngape ne so ngate na sekara ngai ngape neti bolibosi bano sana pasi mutu mo pe lobi no botalobi mutu ofinga ngana msipe na leki na ngai mais loko ngana yebi ete ya yebi ngai ofinga ne ka ngai na supporter mais sikona kipaliso neti film wazaki yeso a che commentaire waka belle vie et tout so che pièce lisana popine bazala tata marina pas zalaté ba pesa nga kanda penze siko so pièce na épisode de liboso zate deuxième épisode de zatwaka o kapena akomi ouf chance lisa zate je te jure nzambe na mona ko sufia ngote na sala eloko te na yebi ete eloko te donc ba commentaire na sala ka yangwana donc ba yebi te que donc okutana na ba difficulté donc au mona lem susu bokepe boye net biso na site dozaranga na popine zalem sto luka banda poto tourner mais ce pe mutu pas na ngoya mo pe nani la patronne de vie soit zape na site na e ache na e mais moi ba popine lisa to tourner to za besoin ya par exemple ya 4 ndaku to za na besoin boye na bomona biso na popine lem so lisa na zuma denda ku mokoto ngape na zu denda ku mokoto ay to tourner na mais lem so kepe bozo bondela pe lem so ba boye na bango o yepe lem so mutu pa talo pe na boye donc atalo no bo san bo tourner mbana ngolinga te do atalo yo mole ko tempo no talobi naza piso na biete modèle batale linga donc tokuta na kana ba tokuta na kana makamodo soza motema to kokate mais d'être au sala musala bato bandi ko finga ba oyeba te tokufana ba tokuta ba difficulté et belé morobo na sambula bo tourner na sambula neti tournage moto pendant tourner ya Da Costa to tourner pièce moi Da Costa bo tourner pesa na butu na se ya mbula na komanda ku Da Costa ku to pesa ngama ayo otika biso na voiture neti na bandako ba yo otika ngati na bandako a matériel ku ya tournage là hapa na ngai donc to sisa tournage wana to zonga nda ku 0R banda kitambo so yebisanga nyos na ka pop so samsala ba difficulté musu pe kuta na ba changer ba tableau ko déjà on doit changer bilamba que c'est changer ba musu ba ko kango de mona ngo ya ka musala musala mais kasi oyo sa musala voilà eza difficulté te eza difficulté oyo sa musala ba musu ba lingaka mutu musu tu so aza 10 tableau memi 10 tableau na ye memi 10 teni na ye ba musu bazana nyonso a tourner na ba musu ba linga biso to koma musu le musu za tournage boy na bike na 7 tableau non mais ma 3 non le même sous des jeans na memi musu na robe moko ba jeans na kana tourner na changer ka bilamba likolo et ça peu pour la rapidité donc yango ezanga na ngote lemsu yo pena bano kanga ikana pantalon ote moi bilamba ngo lemsu pesa na ngo mais to ça pour la rapidité pour faciliter pe lemsu bo tourner aso bo sisi bo ke tourner sous batu mususu donc pour la rapidité o changer ka bilamba likolo pour tournage ou melate bosisi voilà merci beaucoup Lisa to panda penante ya to so bien to ke na msepe malema na enchité sinon to kota moi nambo côté vie privée Lisa mariée occupée engagée mère deux enfants célibataire, opposante. Et le on t'a dit célibataire engagé. Les autres engagés. Na balate mais na célibataire engagé donc naza mutu. Ah OK, tu peux se mbote. On peut se mbote. Na pesi mbote, moi yebi. Ah. Na pesi mbote. Ya obalaliza surtout ya mariage ça c'est bien. Mère des enfants. Botinante. C'est na botinante. Ah d'accord, c'est que il faut botter dans le mariage. Papa biso beau frère. Ya obalaliza maman ça la bien. Lisa c'est colonie. Naza mu Congo munyanga. 100%. Ntaluozi. On a olia mingi ni. Ngalinga mingi pondwa madesu na poisson.
Ah bon? Nga pena poisson Thomson na to chelo te ka uzika Thomson utsali ngani basalo cheka mungwa pamba. Na olia na ngai. Na ngangu makasi. Ozana pena exigeante côté ba. Nga usuna yo talo la mi musunyo bombi usenu musampunda. Na okipe na ngati. Na lia la nga ngomena kipana ngadi ka Thomson de poisson. Zwande so bombi pena talo na diso boy. Mbisa la mer. Ne wasuma loba. Mapa na otala ngombona nzambe. Abomba pena poisson. Mais au basoso banini. Voilà. L'usa chrétienne, nous sommes là. L'usa chrétienne. À quelle église? Na bane ko sambela na na bana sambela l'église. Non, le boson nazana et pas pasteur Kiziamina na la puissance. Donc nazana la puissance, nazana ko intercesseur na la puissance na longwe. Na la puissance là ça qui na e kasavubu e moko kenda bo ba transport e moko ba talon ba nini bon na komo kena sans précis na sans précis ba pasteur Jean Bosco et puis sikoyo nde sala ki no makama ba nini ba confinement oyo nanu ende frère Momboye aza évangéliste frère Cédric na pesi mbote frère Cédric donc frère Cédric comme ta comment ko encadrer biso na prière to ko ta ba nini ba retraite ba prière to prière même en ligne ba bilo mo ndenga donc yem tout ce ko aza ko encadrer biso. Est-ce que ça rappelle vrai nde baba que bino ba komédien bolinga na te? Bon to lingana ka mais ça pena ba tumso ba lingana te on a ko bomba te na lo bateke to lingana te velo kutu batu baza na ndako kutu boza kutu donc papa mama bana bino na bino lemsu oyo mona azaka na ngana lingana ngai ya te yana msona lingaka te lemsu pa beta ngai anika nga bigogo na lingana ngai te yeso aye ifunga na kima ezala bon siko na musalo to kutani mudamuti na famille na ye autre éducation na ye to kutana na ba tournage so abi moi et mon bolingo batu mso bazana bolingo te normal. Na Belle Vie TV, tout le monde a Marina Pache écriture. Yo pour qu'on m'appelle moi. Tenga non na koma te nanu na bon disons nazo koma. OK. Ils allaient déjà. Ma fille maintenant si na koma qui déjà normalement fallait qui to bana déjà tournage pour yemoko Belle Vie à satala qui en et puis ba place au bon c'est pour yaza emoso komi boyo betele lisolo pour to d'abord ils na Belle Vie TV zara soki au komi oye nango to ye totali so ya olongola to longoli so ya bakisa to bakisi donc bon wana batalibanda donc mutu pe anda ko soki pe oye po beti lisolo neti ngai na yaki na boso pa na yemoko na yebise histoire po Jérémy mutawe elengai na lakisi pe histoire ngo ye pe abongisi abakisi linga pe so ebele abinanga o pe na bakisi sala bien kende sko bo silisa ngo bon boya to sala ngona ndepe na kindaki to sala on pe na Jérémy to sala pe casting donc sko fayi to ya pana ye to vanda l'ensemble ba to beta histoire ba to so yoka ki on te ka yemoko ba yoki yango et puis to bandi ba confinement pourquoi nazaki confiné na ville donc ça là qui nazomo ba retard mais quand les endroits œuvre d'esprit na ya liboso yanga ya liboso depuis 12 ans de carrière waouh c'est il faut frapper hein somo ba rôle mingi ba pesa rayo ba rôle ni bon au bio ça rapport valent tout ça ragnon sur bien mais rôle ni no so ba pesa pour nous se sentir rappeler dans ta peau mon abna au pena qui lisa nyoso gara OK on a la préférence de que on va se non silica to non jouer chel na jouer on peut bien to non jouer maman pasteur bon so na bi par exemple so non jouer maman pasteur non jouer on bien c'est nga za maman pasteur vraiment na maman pasteur parce que ndeni nga na yebika ke na jouer maman pasteur bien nyonso ba pesa nga na jouer nanga so ba pesa nga mwana na jouer ba pesa nga ya ba pesa nga jouer nani moi tonalité écoute ndena ko kate mais mo na betaka mwana na makoko na biso mo ba kongo mo na zo meka mais wana nde sikoyo nde nini te mais so ba bi jouer pena bona jouer na ngai na zana référence nanyo ya moi si so fani penda boye ban bastille de G na moko ya mobile peut boye ban bastille de G bien bon en tout cas batu nyonso mutunyo ngana bay déjà que mutunyo so oya jouera bien so tchenga na yeto jouer so ki kaka ngana aider ya aider ngai to na complicité de jeu na aux à l'aise na jouer na nga bien
de mutu tout na belle vie to joie déjà ba camarade to joie bien makasi na Marina to joie bien makasi na Popine Kutu to jouaka Naomi Décor nan Omar Bobo nga deux so mutu to jouer ka bien o tchenga ka à l'aise na scène to jouer na biso na problème te na zana préférence bete o te na sala boda te ça repene ni de ba mo benga opé libanda ba mo benga opé libanda baninga mususu si pas le ketchou na ba film ne peut to mo na Lisa si et ça la nga bien makasi parce que kota la tozoi moi temps et belé moi temps belé taka tozai na ba CD ba CD là aussi ma ba CD to komi na ba YouTube ba site na bino donc et ça là que l'aime sous le quotidien noté bon le quoi ba CD moi bateau ba yeba ka moi na ba CD ya moi pièce moko ba ne ko benga yo donc et si là ka bongo et o vanda et ça la pe que non ba nini ba site botami moi ba comme ko benga bengo moko yaka jouer nini na président Caleb tanga yo sa pa site na ye ndaka sa site na ye ayo sa pako mutako mo zwanga na ko jouer pa Caleb no ndeza boye et comme il sous moi batu ba Lisa boye batu musu ba ndoka na jouer pa Caleb so ba monyo ele kana chaîne na Caleb awa yango comment jouer pa Caleb ngabi teza ba nzonzi nkaka donc omona ke batu o ba bunga ki yo pe ba comme sous moi ko benga ona ba gesho moi pièce moko ba bengi yo moi batu mususu moi bakata bengi yo moi pièce que jouer donc pauvre ya dadi pe de faire dadi so bengi yo pe yo Pokémon jouer moi ndambu bon ti na belle vie TV peler et au bota malisusu aller donc et pe si sous makambu donc mais 2 ans vous avez ouvert pas ba tunyo so genre que pas belle vie car so ça film benga na oya d'accord benga na oya nanga po batu musu bakanza po eza batu musu donc eza batu musu so bine yango yo sala film benga te poani o te biso to bika ke bino bozaka pa belle vie bo jouer pa musu te tento jouer te poani belle vie le belle biso te ke o no te bino lo kwa bo travailler kaka awa bozaka te non beaucoup mais pas pour oza à l'aise oui kene na yo tourner na yo sala no ndongo lingi aza na problème te ye problème nezaka ke no ya ye musala au respecter donc bureau oye bureau soki oza musala sa na bureau osali musala na bureau donc avant que ne tournage no signer présence na yo ok na yo o etikali donc oza à l'aise sa no ndongo lingi ça no ndongo lingi bizarre to comme presque si c'est émission à l'élo mais ce peut-être les caméras ça peut nous moi choquant dans le salon de théâtre na choquant c'est longtemps à combattre moi c'était un mal vous appelez moi si vous appelez mon bali à choquant on a l'oni à l'obéla à tout temps combattre toi ça là yo oui soir au na makasi te na loba te nde na lobi déjà boye moi ebiki ashokanga bobo misato bo benana nazana problème nete nazana problème nete ngaki mingi nazana problème nete nga so mutu o choquer nga so to salinga passe mo boye et ça la nga ka passe ça la nga passe mais bon mon ailleurs avec mutu na lobi na ye mon pe na lobate na motaloka na musika na motaloka na musika mais na problème noté na kanda te so lobi na ngali ka momona pe na répondre yo mon pe place au vanobi et na ndo lobi c'était soit na zena kanda na iti et na soliste na ngape donc mais et donc on a osala ça nga passe makasi ça nga passe. Merci beaucoup Lisa. Sonda manyaba na mokiliza préféré basalena. Non ça nga Lisa na milinga makasi tika bato baza papa maman botela comme na ngai igeti comme na ngai igeti Lisa eza comme na ngai baptême donc mutapesa ngo Jimmy Mwamba azana Dublin Dublin na Afrique du Sud à Dublin Afrique du Sud la ville na ibnate Durban et na Durban Durban bon je sais pas trop yango na kaka fa Jimmy Mwamba donc wana mutapesa nga kombo na Lisa tant pe na ye na Simba
naibisi président que naza comme mbalé Liza na Iget président ce a préféré qu'il Liza parce que on a Iget qui n'a pourtant dans jeune groupe ya évangéliste Azali ya obima déjà au mona déjà mutu déjà bimi na kombo wana so yo po bima na kombo wana mingi kundaka bango lo babi Iget mutu azaka na référence à Iget mo au mona bima na Liza. Ok, on peut ça d'abîmer Liza donc pondé naza Liza bo Liza musuba ba rosa bazana bango mais so obi Liza mutu osaka référence à Liza yangai donc c'est comme ça voilà donc, Liza orgueilleuse Lolendo te nga naza orgueilleuse te naza na Lolendo te mais ba na fier babo ra fier na minanga te mais yo mona to mo mais minanga te le musuki mo asuka ah wa mona asuka mais naza na fier te nga za na bongo kana za simple naza na gentil nga osozi nga na problème ba te be ba biso ozui Liza na problème c'est que yo nous a mabe naza moi mabe te voilà naza pe rancunière te donc mais de quoi choquant wana olimbisa ye kala naza un problème n'était voilà merci Liza to comme nasoka banga ino pa tout ça polémique tout ça boye bien on a so benga isu susu no sala nga banga na ba polémique alinga na ngate po moni caméra o ya ngaka ko matso ya ngopeka ko kitisa yo olobi lo mo bo choquer bele msu na rolo bana barezi par na ba fan etale bele comme guerre ba fan ozo mona ba biloko na ko éviter parce que l'air olobi déjà bongo et côté déjà en quand entre biso mi balé au mona donc ya on a linga raté le tout tika ba fan na biso baza à l'aise ba fan na barezi le biso ba sepena na barezi le ba moni nga ba sepena ngai ba fan nga pe ba sepela nanga ba sepela barezi mais so to tsali guerre biso mi balé aller akabwani comme ba mo finga yo ba mo finga nga donc kitoko côté voilà pays préféré à Liza nando linga loa joueur préféré à Liza si na linga loa na Chancel acteur congolais préféré à Liza acteur congolais biso linga batu nyonso ba joue bien te même au France car moko bazé belé siko so binanga na pona ka moko na kokate so tangi pe ba joueur moko tangi pe ya photo ki kana moko bana mongo belé na moko mo préférence so to biso tangi na biso ya novela so moko na nani oyo on a linga mutu nyonso a joue bien pardon actrice préférée congolaise batu nyonso ba joue bien pardon actrice préférée novelas oh tag omoni linga on a joue bien la Liza mot de la fin na batu nyonso balingaka yo puis quelque de distance te mot de la fin zate oto okuta na lisusu bi de la fin mokile kufi pona lelo pona lelo ezaka ke lo na koloba tolinganaka parce que mokile comme na ona suka kala mingi telemsu yeso zoya na ye bilembo déjà yango tozomona donc tolingana tant tozana bon moy kolinga te lemsu Liza kufa lobi nango ye kuna na ndo linge mingi mwa malamu te lakisanga ki mwa malamu na nga sikoyo tant nazana bon moy donc bandeko na nga nyonso na linga bango mingi et puis nalinga batu nyonso basalaka sana bango bien et puis un petit merci et puis mbote na ba fan nanga nyonso o balingaka Liza dia silo la queen donc nalinga bino tellement mingi na ba balingaka ngate nalinga nanga bino ba remarque na bino esala nga bien po yango nde sala ka na kola donc nalinga bino mingi na bosani pete na ba mbote nanga na pesi mbote nanga na Rosinzonza na Fredi Nzau Bob Nzau motema ya Hortense Laurence tata mwasi bana et puis na pesi mbote na Toto Gomeri Fashion Dallas mwana yolo tongo vienanga na pesi mbote na babi John Lutumba ya ba John mwana Allemagne na Aken donc na pesi mbote ya pesa nga ba conseil et puis na bosani pete mon papouche na Suisse et puis na pesi mbote na yo na bosani pete meta mpinga mes condoléances na famille mobimba Chibanda bana matanga meta mama kufaki donc mes condoléances et puis na pesi meta mbote motema ya Sango Sam mwana bango Sam Junior na Juliana na pesi mbote na pesi pe mbote na ngai na
Betty Longi la cadette motema ya Koko Makaba na pesi pe mbote na ngai eza ebelete kokite non na pesi mbote na ngai na Gustave Mwamba et puis na pesi mbote na ngai na ba copine na ngai na pesi mbote na ngai na bandeko na ngai Joyce Mondele Claudine Ngwamba na pesi mbote na Percy Bilongo na pesi mbote na ngai na nene na Aziza Kengumbe mama na Dan Vainqueur Dan Vainqueur pour ebisa na ebiso pe azape na besoin na yo donc Aziza Kengumbe donc na pesi pe mbote na pesi mbote na Marina na Belleville na pesi na Popine na pesi mbote na batu nyonso o balinga ngai so ba contacter bo sande pana yout ba bien OK d'accord izolukela bakambo non peut-être dans les réseaux sociaux ils ont Facebook Instagram WhatsApp non peut-être tout ça ba fa on peut baser exigeant ils ont un moko bon habité ceux qui ont c'est bon au dicter bango yo OK na bosani pété la joie Koussa de Saint-Denis wana pena ye master nga pena me ya lobana benge oncle ya benga nga nièce bon mon oncle mbote na yo et puis baza tellement ébélé voilà tout ce qui a la bossanité en bilingue voilà Claudine Lianza ma copine privée ya ma grande donc yo yangoyo Magali na bosani nini na yo na Hollande na bosani non Magali ebunginga ko silikate pardon voilà merci beaucoup Lisa oui ça ba fanatique non peut s'abonner un exemple TV oui ba fan ba onus bolinga nga il faut s'abonner te talaka kaka faut s'abonner un exemple TV ba ba bien pourtant bo mona nga awa yo moyebika donc déjà nga bo sepela nga na sala mama bien faut talaka pe exemple TV faut s'abonner massivement merci beaucoup Lisa vous allez jamais déçu merci beaucoup donc ça n'est fini pour aujourd'hui fidèles amis internautes. C'était la Lisa, votre actrice préférée, donc au Bongaraming, il est son vrai nom Iguette. Et puis Lisa, non, il y a baptême, donc on continue toujours au service de nos boulot. Le problème, c'est que nous avons branché dans Belleville TV bientôt, bon, on a Èvre, film écrit par Lisa, tout à peu, ça la rosa. Ça lui m'a bé, vous voyez les gars, camarades, tout n'est pas. Donc bientôt là, tu as la peine à filmer. On a un beau petit titre. T'es dans l'obaté. Vous allez la dans l'obaté. Oyiba bon pour moi mais c'est soit bois qui kaka moi bayibi ata titre pas me oyiba donc on est arrivé à la fin alors merci beaucoup continuez de vous abonner massivement mon numéro est affiché bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions merci à Rémi Kofodor pour l'assistance mon petit bonne guérison et bon rétablissement à toi merci à DE d'avoir réalisé cette émission merci à vous tous qui étaient tellement nombreux, continuez de vous abonner. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à cette grande équipe technique. Jetez-nous vos commentaires, likez, partagez massivement cette émission et surtout abonnez-vous massivement sur Exemple Télévision et puis sur Zéro Bêtise TV. Et je vous signale déjà bientôt la Tobali Bafilm, Barési Baza, producteur mature, Torobaya production, Lisa Rosala déjà donc. Toro comme déjà bientôt la Toba dans le deuxième film donc casting déjà Toro ça la Lisa bien ramé permanente quand on a bazara pas mama bella OK abi bazara bango pour na mututu bacha apport na bango to mona ke pe masanga ke fait ne panda bon on mona pe koto ba changer Babylone quoi et ça la bien alors je vous dis encore merci d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Exemple Télévision bye bye et restez confinés chez vous pas de bisous portez les masques pour continuer le confinement le 11 mai. C'est le 11 mai. Le 11. De Toyoki. Bon, le 11, on est abissonnés. La bissonnion. La porte le 11, le 20, mais le 25, bye bye. Bye kaka. To bimara to mona na to le masque po kako wapi. Bye bye. Bye. On doit ngalwa la mesco yo. C'est beaucoup moins. Katelanga na. Katana lute. Konete na bosani. E puta lingake mingi. Mwana waka uko nani? Waka uko nani? Aza mwindu bwelo ngitoro bonani. Abeta pena léopard. Si na léopard nani
Oyo ya kauka oh nani? Garçon kauka oh nani? Voilà, Chancel. Kata. Eh, ozo kata to tika, walo lendo Kata. Il faut continuer bien. Te kwe, oyo sala ke na oluka boy. Te ya kata. Loba. Action. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème. Ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia, bazanga ya komela. Nzamba tout ensi motema nanga ya mukie oyo to banda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre appenda touché na likamanga Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça liango te pona ko liambongo to pona ko sala nini, mais c'est une question de conviction, une question ya motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribuer na vision na pour que to aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un toto et non la cabatache. Sopilingi kozana tema ko ya bien ya propre, Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit un toto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.